Permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na émission Nabiso na chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. Tout ça bel et bien on a côté moi on a tant à combattre même tout ça na à expliquer ce côté tozali ah sala ka toi ba miss on a zomona ah utaka wapi komara ah ndenge nini ba difficulté nini akutana kana on nzela maman Nabiso bonjour. Bonjour papa. Babinyo na kombo Jocelyne. Maman Jocelyne, batu ba Olanda yo ero o expliquer ba tout ça précisément wapi. Ngwele. Libonga ngwele. Bon, libonga ngwele maman biso salani. Ndeka mbisa mai. O ça combien de temps na musala mbisi? Na umeli na seda 10 ans. Avato banda maso na biso. Yebisa biso nano. Elo ni netindaka yo okota na kopo. Na vanda ka musala osala ezate. Na moni kaka baleki na baoteka ngapa bilinga pena kotaka na kope bando bandango on se retrouve quelque part nga se retrouve na ngai obota na bota bana 6 olobi bana 6 wana kana msalonde ba oliesa ka utangisa ka so mutabilo be maraba on hôpital asala nyoso ebo papa bon azali vous ensemble tetoka bwana boka bwana po ani boto ko ti mo mukena kusongi vie privée boka bwana po ani bino bat boboti déjà si bana maramso leki mabe bovanda te fo ka bwana ti leki mabe olobi marambe leki mabe fo ka bwana bon to kota na ba détail tenga na yo sali mission so to ko ti na détail c'est to dirailler to comme hors émission to comme na vie privée na donc maman na biso fo na yo to ko yeba a banda bombongo ya mbisi obanda na ba combien na banda ka na 20 000. Dans 20 000 les années, $10. Bête la biso maman. C'est à 20 000 les années qui $10 les années 9 000 francs. 20 000 pour son bis à 15 000. Pour les mois 3 000. Pour les mois 5 000 via bane monani. Si vous mikolo na siri wana différence c'est ça. Différence ça pour dana mata. Normalement 50 000. Comment 50 000? OK, bête la biso. Ba mbisi oyo. Osomba ngo wapi? Na soma ona fleuve. Fleuve ezam nene côté ni na ebale na mongole osomba ngo na ba bassin ou bien na ba moko na soma ngo na boîte so e boîte yi na bengi eye batie biso mipiko to kakoli so bandi 20 000 na pesa 5 000 so abi 15 000 na pesa 7 000 so abi 12 000 na pesa 8 000 to silani ngape na zui na yo teka so na so mbisa 8 000 francs na wote ka te bimi 10 000 befisa 2 000. OK no sombo la mkaba erni. Amka 5 heures. Ba difficulté nini bando banda commerce au kutana na. Akuta ba difficulté te na nzela tambola na bien. Avantage am salo ezani. Avantage na ni oteka boye mo ba 0 ezanga te. Des avantages non. Bon, na rolo bani. Bando banda mo musala oyo moi au vendibo en soi na tina na sa musala mbisi au moins ba circonstance mo mabe o kutana nango na kuta ba circonstance mabe te côté kambisi zara bien nyonso ya mabe zate za ngo bien nyonso mabe le mabe zate o kombina rande ni côté kambisi na vie ya famille na bana na yo sala ndenge ni po bana fo ba ke classe fo ba lamba nani o sala na ndenge yo ye awa nana olambela bango o vivre na bana ndenge ni avant la bima bilo na mbele lobela liti na tonga avant na tikeli bango so ba linga po da ba koli ya liboso 20 ans ba koli bango so 6 ba koya pe na wenjawa azuma so 3 000 monani akepa lambi bilo ka lobi alambi fufu balie so pe bloko lele na wote moi zeke tati ba ke ba meli moi soir
nake na longo à 20h na bete bango zekete sui à 20h zekete ndeni expliquer biso no terme na zekete biloko mo biloko mukie zekete la si biloko eza mukie moi biloko mo zeke mo biloko mo mukie na beti mo shopisho bake na bete bango kale bale journée leki to la lilobi su tango etanika bongo do ba vivre ka bongo sa papa ka ngamuko yo moko ngamuko yo moko papa o fali ayembi ba femme ba tante nebino ka ngamuko era sala ngata sinte ti asala elote siko ngana za moi question moi tuna olobi mwana liboso za 20 ans ala 20 ans bota na âge nini na 13 ans tira boyeko na kosa te na bota ayebi na bota na 13 ans mare na ngai na telemi mare na telemi obota na 13 ans obandi bonbon na âge na ba bonbon na mutana na komi na zemi ya mwana ngai liboso na bane mumbu na monika pasele kina kipa mare na nga mona lali mobala benga nga aboka bi na libana na kebo nezonga bona baluko ne mare na nga na telemi abanda ko bomba nga ko bomba ati na ko mova na église na yo bota ka bongo ne na bana mumbongo si ko to na moi quelque chose songi obi o banda na $10 na chao $10 ka bande ko na nga te moi ya na nga je sais o souffrir bende ni zwa na zemi nga wana ya $10 njiko yenga nga $10 tini na matana comme na 50 miti lelo na na 50 miti et matate pour charger l'équipe na 6 obokola bango yo moko et matarate siko avato bando kota na ba détail ba mbisi seul lelo zana jeune fille si tozongi souci maso babi lelo pesa ba jeune fille conseil na musala oyo sala na moi expérience oyo aux une vie conseil no kopesa bango non pesa ko conseil bateka ka mombongo ato mona pasi ndeni te kakata mai ponga teki nyoso na elo na chikite kapona boko abana susu bozwite mba boyze miana yako mitungisa mati ata mai teka nzamba pamba na mai na chalo boko kala mai no zwa vie. Donc voilà, j'espère que au solo la kitoko aoloba oyo ezaye na motema ndeko na ngai ya mwasi bambisi bwende to na mesa ba prix na ngweza ba prix. Bon to che 2000 kuna to che 3000 na 5000 francs kuna moko 2000 donc c'est là maman na royam panzino comme ça yo présenter kitoko na ba prix oyo au lobby wana soko teki moi ben terrain mikeza moi ben terrain mikeza ngate ntateka eloko wana po mona moi 1500 c'est écoute et on a kangama ya komana nga fana bina ngata fali abini papa dana lobby te fana laxini na kangama nango na komana nga fana nango po nini mona moi 50 francs moi 1000 francs ata pasa ngo za mboka ndeni moi 1500 na mona na ngai na mbongo na nengo kendo somba moi tracasserie ezala raté ya ba policier nego teka na mesa bwe bon la mesa ezala te mais koto kendo kusumba kuna basenga ba mbongo so boyo pesa malobe banja njo kanga ba bassin donc makamuka we ko mais otendika ke respect bomika moto so bike 500 na za ngote ba tracassera makasi ya makasi penza otala wenze na bino bwe de ba moto esuka na de biti na suka salité message na ko lancer na gouvernement na biso pona marché na bino awa asunga psachaka loboko yaya tande tozali tala salité modèle abo moto tikali ba moto le kata makonde ko misalité ka pona moto na bata makolo awale ka ki moto yo kwela ngalo kwa molinga lo kwaza libeni na yo ka capacité babongela biso boete salité leki boete boata kuata kutu ato ba wumbu boete salité leki tina ba terrasse be salité donc kitoko te to vana bisika be ka pona ko zanga soko zanga te to vana bisika boete. Vous savez déjà combien de temps la salité? To ume na makasi to ume na vers makasi bana mbongo salité silate bana 10 ans bana mbongo chile le poto salité silate. Donc OK, voilà j'espère qu'il y a une moi si à Sololi azo solo là vraiment j'espère papa cameraman biso pe azo moi salité awa alobi asali 10 ans awa salité ezala kaka awa na 10 ans no sali tout ça peut tozana biso pe tango ba élection to beta mal solo
Vous votez qui revoter les sous pour na député ou tchèque pour na salité ou les sous. Dès que on va voter, on va voter pour carte pour dans un pété. Pour salité boy, OK voter on va poto poto na makolo, on va poto na makonde ça nga pas si boy. Eh, on va voter ti. Modèle la poto poto boy. Ato sokota ngo tambola eh kango kana makolo. Donc propriété zati, so zati, ba aussi tout le monde est loté. Donc voilà, bah, mon éloté, vous avez toujours connecté tout mes corps là, maman msoussou comme ça, tout capé vie, tout capé maman bandana, n'engeni. Si a commis boye, ti boye boye, parce que nous ça dans un parcours, il y a toujours eu un débit, 1, 2, 3 pour nous à exceller. Maman bonjour. Bonjour papa nangai. Toto solana moi batu ya mbisi vike boza pembeni awa. Maman na biso awa na wenze. Ah ils na wenze na oboso na to. Awa toza na commune limitée. Mais quartier za la quartier mbamumbe babenga mingi quartier Kingabwa. Toza lina komia côté ya libongo ya ngwele côté ya wenze ya terre ya waya. Mama na biso ana wenza sala ngai nateka kananga ka mafuta mbila. Osai combien de temps na oteka mafuta mbila? Na mafuta mbila na sali 2 ana ndamu. Ubana na combien? Non ko to bana ko soma mafuta na nani na 22 23 bon siko mafuta mbila to komiti na voix 60 tozo ko kalisute. Tala na bandaki 60 fana bimez lokeza laki mo 3 bidon 60 komi na bidon moko. To kende wapi? To komi na suka to ko kakoteka ta banana tiaki mafuta 1200 bakilia bazoya te. Bazoya kana 1000 fois. Classe kuna ezobo mabiso. Ndako moya ko lobate. Naza na bana na classe 5. Na école primaire baza moko, secondaire baza misatu. Maternelle moko, na école humanité. Naza na bana mibale. O mo soit passé, so deuxième gardien on va comme obenga, o mo soit bandi na ista. Mbonge leke belé. Biloke komi cher, collier komi passe. Tala pondo a 1000 fois. Naza soki na oui bana na mobile nanga luka 10. To vivre ndeni. Mobile sala te. Papa sala ka ba ofuta te. Ko futa ezate 3 mois 4 mois soki mois su oluka kate eza passe. Banda ko ya bato, courant mai. Biloke chaud et mati. Ye papa za wapi? Hein? Papa nani? Kasi papa Félix iti. Pas Félix ata ila biso likambo. Tozo ko kalisute. Dollar et mati. To Kinshasa dollar ezalaki soki 10 dollars ezali soki na 9500. Siko ekomi na 22000. Toko suka wapi? Papa ata ila biso likambo. Baninga ngambo baza boye te. Population pe leki, mokili pe leki ebele. Koli ekomi pasi. Bana baleki, bana bakomo telemela baboti. Bakuruna, mwasi mama mususu ko kasu ko garder bana te. Po surveiller bana bakomo telemela baboti po nini? Pasi leki na mokili. Mwana 13 ans. 14 ans mwana zuize me aboti. Tala ndenge to vivre. Taba place tozote kaka. Nisika mabe a terrasse. Ba microbe ba typhoïde kili ki na place tozote kabiloko. Papa atale la biso likambo ye papa Félix atale la biso penza likambo tozo kokate passe leki. Ba bidon ya mafuta boye. Kusomba ngona combien? Bidon mafuta to soma ngo siko na 60000. Po utali bongo ti okoma na ndako 65000. Biloke mati mo a penza te. Na transport, ça va. Transport eza passe. Okoko bima boy banda 5h ozonga ndako ba 11h 12h surtout à lelo pona kendo sa carte na bimi na carte na ko bima na kendo kwa mafuta na du transporter na zongi lo mona ko vanda na ndako ko vanda na mesa pona koteka. Pasi moi été. Comment na bino ne boza na salité bo baninga ba pesi message soki ya babi salité o salata ba 10 ans awa. Étant que commerçante au Tekarana Wenzeso, il s'agit de transmettre un message à l'autorité pour Nabino. On m'apprend que beaucoup de taxes, beaucoup de messa, mais bazo bon c'est la binoté. Message nous lancé pour Nabango. Bon pour Nabango papa tali la biso place to futa ka taxe. Banda lundi au jour à samedi. To futa ka meta la place to zoteka. Eza salité. So kimbula so za par soleil te au poli na yo. Bon pe place sous l'état li à Cambron, est-ce que ta là, eza normal. Eza normal était pour toi te ka place mbula soki utala salité toza na wenze te place ezate mais toi te kana balabala leta vanda ba iko benga na biso ba mafuta ezo sopana ba mbonge ezo bunga pour likola ko benga pour toi te kana balabala leta. OK donc voilà maman bonjour. Bonjour. Vous comprenez nga message pembeni na ba maman. Nga pe na message pembeni na ba papa.
Maman biso kombo nani? Kombo na ma tantine. Manani? Ma tantine. Ma tantine awa toza précisément ndenge koyoka ndeko mwa saloba toza na wenze nini? Wenja ngwele tona libongo ngwele. Libongo na biso ngwele. Ma tantine asala msalani. Nteka na ngaka mbisa mai. Nateka aka mbisa mai. Vous savez combien de temps msalo? Bon, nga vraiment na rumeli mingi te na yaki onde na passe na sala ta ba 5 ans. Na yaki onka na passe le kai makasi yango na yaki. Passe ndenge expliquer biso na ndenge ni. Passe pour nini? Pardon, avant tout coup on a passé aux a marié, mère de combien d'enfants? Naza marié, na bana 4. Nga bota ki na retard naza na kana ba 4 na boya kana ko bota pour na passe ya mokili. Yango na bota ki na retard na bana nga 4. Ya mike na chiki na ndako. Vous avez papa ensemble? Nazana ya ensemble. Musala ndezate yango atindika kingaka akende koteka po awa ki journalier ba futa biso 5000 futa mai courant ekoka te yango lobi nanga kende ka koteka bunda na ka bongo to sangisa ka po to futa. Siko to ki likambo lobi eloko etinda awa eza pasi siko to yoka osko osakola oloba pourquoi obima awa? Na bima pour na passe papa sala ka bafuta ke 5000 na ki journalier bangajaka lisu batute banda baloba toko bangajaka te yango na mona ki 5000 eleki passe pour 5000 bolesa bana mai wana courant wana ba mai cha ba salaire te ba ko saka lelo lobi tellement passe eleka ki bana ba kuma koshoko yango na bima ki mbongo pe ezape na mbongo te po anini biloko ba pêcher kuna talo oteka koteka ezate to bunda na ka mke poto sungama na ke lobi kama moya kwa sheko resene te bana ba ko mabiso ba koshoko po ba mindelo ba cha biso ba futa kana bango te kuna pe kaka to chindika ba matisa ka pe mbongo te to so kemba makasi papa beti 10 ans na musala ka journalier papa beti 10 ans musala mama na biso musala oyo yo bambisi na ozwango précisément wapi? Na somba ne bale na Mongol. Na Mongol osomba ngona ba bassin to ba osomba prix oyo meka un peu ko expliquer biso. Bon bana banti na mbongo ba bassin na ekomite me ba bassin pe yaka. Siko nga somba ka minka mipiko ata mwa 10000 15000 20000 na machina yo teka. Mbongo voma ba bassin te me bambisa ba bassin pe yaka. Ba bosi bazalaka na ba ville omuna ba chinda ka bato. Oke ko zwela biso ba bassin kenda. Biso bata ba bola to somba ka mipiko te ko tanda. Ok, moi, mes pics, quelque part, avantage est ça là. Comme kete, nako kosa te nazanga ata moi 5000 te ya compléter na lesa tabananga ezanga te belé te comme kebo. Olamka heure ni pour que somba blo. Dima 4 heures, so OK retard 5 heures 6 heures au soir, te faut 4 heures. Bando banda bombongo na yo tokoyeba difficulté ni okutana na on. Bon, nakutana na bakuluna na nzela mboko bakanga bakuluna te nakoma kutu so nazobima na mobali pembeni ya kokompanyenga po bakokatanga machete bango balobi kuluna ekosila kuluna ya lisusu grave basisa yango te. Différence ni eza ya bambisi ya awa na ya kinkole différence ni eza. Bon eza yango différence te e balezaka moko différence eza te ya ba prix na ba prix bon kande moka na loba eza kande moko. Message nous lancé étant que maman grande sœur na baleki na yo ya basi o bazaka na ndako o ba mona musala o eza ya soni en cop na ba komaka mibali basala na poche mibali yo moni ni message nous lancé pour na ba jeune fille ba jara bon o ba bi cop na no a koma solambisi takaza na rendez-vous na mobile na poko mobile chabwe solambisi ya ba mona ngoko pa soni yo message nous lancé. Bon bazande mayele te bande bazoba yango moni ba chaka bango ze mukolo ba cheze ba sundole ba bwakisie likolo ya kolala ba pongezo zela olobi bandela obi nini bazande mayele te o mona yango bazo chaka bango ba zemba zo wangana ka bango même mama azobiza ko laksa mona teke okosala boete mais mama fuko laksa mwana ameka kata muke le ata mobala zangi akosunga ye seke ba ofana na libala bien bango balinga kolala pongi ba meli ba chafa mabume vimbi aletanga o chafa de tena poka bimilo kwa mutu ba nyama na maseke ba pe na raison kote ka mpa malongi zate pomboko bazo bongisa te batu bazo bambongo te moya kolia bien ezate mais ba bimaka mama papa mwana ya leki bimaka lukaka pona vino pe ekenda kata muke so lantika ba konja mboka okovimba libumu maberi. Donc voilà ovimba libumu beri mapa na biso mbiso eza kombe alo yo so ko simba mwa mukeni
ngolo nde eza pesa 15 000 okakoli suka nango 10 000 francs. Donc oyo oyo 5 000 suka 3 000. Ok, lelo so message na yo na ba autorité pour ne pas lancer message visalité ndenge bozo vanda ezo refléter tes images même il y a marché tout le monde va marcher à libanda soin donc bino salité abisa date ça la taba 10 ans salito mais ba autorité ba les cacao associativement puis j'espère za liboso kuna message ñu ko lancer na ba autorité basala na bango eloko te bakosa biso kaka voter toko bongisa banda pe to bandi ko voter baba bongisa na bango te njelo de près bebaka boye biso moko to koma na niveau ke na somba ta poussière na boka poli boso na nga ebi mapopo ka pona bambula o ndezo bebisa bango basala kate loko moko te babongisa kate bango to bana salte baleka ka pe na mituka na boka na salte a babongisa kate bakipaka te ba mesa na bino boteka taxe bufuta taxe pardon to futaka donc ba taxe on bufuta ba combien to futa baleka ka ba 500 to futaka on bufuta na semaine to na journée chaque jour quand tout monde te ticket oleka. Ok, donc voilà balandinyo sur il y a rien que la vérité tout ça na Kingabwa na côté il y a Libongo Angwele, j'espère que tout ça bande kwa basi ba solo là ba solo à cœur ouvert. Comment est-ce que basa la bonbon na bango côté mbisi utaka ba difficulté ba kuta na ranango ba lobby pe ba pesi conseil. J'espère que vous s'abonnez massivement à la chaîne biso ya rien que la vérité TV pour voir ba émission ya boé pour biso to tout proche ya population. Quant à moi déjà je vous dis bye bye à la prochaine émission. Koyabana, les fous du Nord.